libota na ngai mbote na biso toye kotala villa oyo villa moko très kitoko villa oyo ezali na commune ya Limete na cité du fleuve donc ato na kati ya cité du fleuve toye kotala villa oyo bauti kotonga sika ndenge boyebi ke cité du fleuve batongi ba villa ya sika mais mutu oyo azwaki likanisi ya koteka villa na ye oyo ndeka bozomona villa ezali il y a 17 mètres de largeur et puis 27 mètres de longueur. Donc à peu près 459 mètres carrés. Donc so tali eza mamonene, eza na parking, eza donc très bien construite. Pour moni ba voisin, vie voisinage ndenge ezali, o eza vie ya mpandi. Pona robaluka na sima, to robaluka pe na sima, totala parking, jardin liboso, jardin na sima, ndenge ezali tobo balukana na sima. Voilà donc awa toza na sima, moni espace ezali, espace otanda bilamba ko fanda ko zwa mpepe ko sa makambo nyonso donc espace eza vraiment eza villa ya sika biso tonga makala mingi te eza botoko tana kati. Awa to koti siko na kati, neto lobaki donc villa eza vraiment kitoko makasi ezana ba meuble donc villa o tozoteka eza villa meublé donc so sombi yango ozvina ba meuble oyo nyonso villa ezana 4 chambres eza duplex ezana 4 chambres 4 salles de bain cuisine magasin toilette visiteur moni ezana vue panoramique donc likolo espace yango wana et puis awa tozolakisa escalier poto mata likolo donc eza villa moko eza tellement munene. Ils ont 2 salons. Salon autolaxia qui a C, salon likolo yango. Donc salon ya César, salon bana, salon ya ba parents yango likolo awa, mais ils en a vu na salon ya Semba moro ya bana. Donc le pan ndako, ils ont vraiment très bien na ba meuble nyonso auto zomona na katia. To rezotan ya kota na ba chambre, ko la tsape ba salle de bain où ya ba parents ils en a jacuzzi. To rezotan ya relaxa yango. Bon, on a lumière, ils ont vraiment bien. Donc, ils ont leur mot à qualité. Et, dans le bâti, ils ont la limité. Na 4 cité du fleuve. Ils ont la villa, il y a 459 mètres carrés, soit 17 mètres x 27. Tu as 2 salons, cuisine, magasin, 4 chambres, 4 salles de bain, toilettes, visiteurs, na 2 salons. Donc, na salon, il y a pas parents l'écolo, mais tu relaxes un peu. Vu ya salon ya C autolaxaki déjà mais to relaxa yango lisusu na ndenge ya rotala à partir ya likolo. Voilà donc tala OK yango yo moni donc papa za likolo azomona directement na C bon toko taper na ba chambre a toko ti couloir toko ta na ba chambre total ba dimension ba chambre plus quoi là tout donc ndako oyo ezoteka mana ba meuble nyonso ndeka to moni ba meuble ezali ndenge pe lupango ezoteka mana ba biloko nango nyonso. Bon côté prix lupango babandi yango soki mutu arosepela kozwa na ba meuble nyonso c'est $650,000 à discuter. On a pona kozwa na ba meuble nyonso. Mais soki mutu pa linga somba yango asepeli ke ba meuble elongo. Oye toujours to resolola. Donc ba réduction kozala to resolola suite longoli ba meuble nyonso. Mais prix de départ na ba meuble nyonso déjà boye. Ils ont $650,000 à discuter. Donc voilà un peu prix fixe oyo, prix de départ oyo to chepona villa oyo. Donc otali villa, otali qualité, otali quartier, otali cité ndenge ezali en tout cas okosepela makasi. Donc awa totala ba chambre, tozotala likolo de tolobaki donc na likolo to na chambre à parents, na 2 chambres d'enfants. Et puis na C dans un rez-de-chaussée chambre moko pezali na ba toilette to bima sur les banda donc a tozongi sur les banda neto la kisaki villa ndenge ezali parking marmne sur za kitoko $650,000 à discuter avec tout le meuble donc soyo zo ba meuble été eza peka ba option oyo ko senga to solo là donc pona ba oba kozala intéressé numéro na biso eza affiché na C ya ba écran obengi biso to solo là. Le propriétaire est vivant avec un certificat d'enregistrement. Donc, pour n'avoir obarosa intéressé, to bengani pour tout ça ma solo. Merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde. Bye.
OG mamacita, tu te penses de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, OG mamacita, en plein ensemble j't'ai dit j'étais à travers les Milinga. OG mamacita, tu te penses de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. OG mamacita, en plein ensemble j't'ai dit j'étais à travers les Milinga. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs, dans la rue j'deviens rail. Quand j'suis dans le bloc, bébé veut que je pêche. OG mamacita, tu te penses de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, OG mamacita, en plein ensemble j't'ai dit j'étais à travers les Milinga. OG mamacita.